Du mal. Tous allés qui n'aillent le samedi dans montagne service. Tout ça qui est retard. Le Seigneur nous avait amené dans Makibiso. On a fini à 21h presque. Il est venu me voir. Alors, maman Sambela. Maman Sambela. Curieusement, pour nous qui nous avons Sambela. Nous avons besoin de déclarer la bénédiction. Mais curieusement, tous avons Loba. Seigneur Zoaïsika. Seigneur Konza Mutema. Et ayebisa nga mingi alobi mama nga nzembo na ngeza kamina bomela nga bamoto na pelisa na vie. Et c'est mon koyeba ete la dernière minute na ye ya suka etombelaki na makolo nzambe. Bien aimé soki occasion ya kosambela ya kofukama ya kokwela na makolo nzambe ya koyebisa pardon okutani nango. Profitez-en. Profitez-en. Jésus, malobi silinga. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Bandeko, justice pour l'horizon. Dans sa vidéo, moi, je me couche. Bandeko, 40 tout ça, on a les pour la maman Blanche. Justice pour Blanche, justice pour l'horizon. Moi, je crois qu'il faut aller à Souka. Et molimo ya chantage. Tous les réseaux sociaux et belé pour nous se divertir. Malheureusement, il y a des sorciers basés dans les réseaux sociaux et il y a la sorcellerie. Et bino boyebi bando qui komba melara makila. Ba komi na ko boma batu. Bandeko chantage il faut esi là. Na communauté oyo. Et yana batu ba matière na bango. Ezana kana mitu ya batu po baliaka batu bambongo. Bandeko nzamba likolo azokanga. Sona okosa nzamba bomanga. Na sala nano matière te pour aller la mbongo. Nga tel que vous me voyez là. Bato bele bomona ona na matière. Ya bomona mobile ya mama nani oyo. Tanga finga ngai. Aloba ki okanti olia nga mbongo robimisa biso mbongo. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens tant baya ko sala ba émission ba ya ba memara ba matière ezala po baya kolia ba mbongo. Ya bomoni tango papa nanyo aloba ki ngo ngana seki. Ngana yaka pour éduquer la masse, pour conseiller, pour alerter, pour nous faire réfléchir bateau. Pour nous s'amuser boebi na linga ko amuser galérer mingi. Parce que Bible zoloba ko sekezaka kisi. Bato bele ba vivre na ba pression. Ya on a linga mo er moko amusement. Oebite sourire au pesi mutu. Olongo lie na esika nini. Azaita musula makancha ko kende komi boma. Mettons le bielo au mo esekisi et longo lie esprit wana. Bandeko molimo chantage il faut sila na communauté o. Yana batu baba nzambe na chantage bayebani na communauté o surtout na TikTok. Batu lo la ba Blackos, maître Blackos nzambe ya chantage. Autu ko lia Moïse ka songo 5000 euros soki dollars. Bon ba dossier na euro lobela a. Marambo 4 lettres. Na ba marambo ya ba preuve, ya ba image. Bino ba ko tuna ozana preuve. Makoye ko fiko kolobana malade mutu mutazama yaji. Ozana preuve mwana mwasho. Blackos autolela ngo 5000. Atindeli Moïse ka songo tant. Kasonga kokite. 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 Kasonga kokite.
mbongo bimi babilo na communauté faut silande lo bomisi Louison pour votre information. Rosette Congosa, beauté divine. Tala modèle abandai kolela. Et Mervyn Bondonga yekutu asala na hypocrisie. Ya lo baranae. Babana ko harceler Louison. Bana ko sale chantage. Apesa bango 30 000 euros bandeko. 30 000 ayibi wapi asala ka wapi. 30 000 ezaliawa. Et les frères andima kia futa ngunda muna majinini. Ndeko wana koma mutoromela bakisi ya attention likolo ya chantage à liboso. Tabandoki imaginez muto azala santé normale mais bakotisi na régime mususu. Donc muto komo vivre vie ya keba neta kufa lelo kufa lobi pona nini pona motema mabe ya batu ya mokili. Louison a subi. Famille rejeta et abandonna ye. À cause de makambo wana ya qui a appliqué qui grand frère. Et même si un colo. Je crois expliquer dans la vidéo autoleka. Tellement bêta qui Louison. Ba fondé pas ba voisin bi la kouei. Ba poursuivre ba mémé na justice. Encore ils m'a qui des fois de na katibino be mondele à salarié ba blague te na ba discrimination. Nde ya na ba botola mukanda. Likolo na ngo fala futaka ba amande. Siko ba mbongo wana ezala te ke o futa ona compte ndeko na yo. Non. E ko leka na compte l'état bango nde ba ko tshela ye. Pourcentage. Tant ba mo sale chantage ya mibale. Ke ba robimisa ba vidéo penza ya mutakala parce que wana ezalika ba omela ba nyonyo ya pamba. Ndeko akokite atali likolo atali se déjà c'est qu'il avait sibi. Imaginez wana kuto ezali mutakala te. Mais koti mutna kisi attention. Et bon wa mibale. Moi mbala mona ka ke nonga na okufaka lelo. Ba ko mu ko harceler na ba faux compte machin. Mam na oloba je crois ba otolanda live ya danono. Louison atiki lettre. Ba mamba komi na kata lettre wana yango na tangi ba kombo ya batu. Moi si na été témoin. Na o relater ba fait hein. Voilà, ngate mutu na bandi po bino bozala bote tala kutu. Moi mo sona pembe mutu ekoloba makambo. Et outi na famille à Louison. Donc, nga sona olo bango parce que za bizaleli ya mabepe lolenge ya mabe e bomisi mutu akufi. To la Louison na miniti oyo. Mutu akufi akozonga te bandeko vie eza précieuse. Vie eza sacrée. Do bino bo mettre fin na vie à mutu. Likolo a mbongo, likolo a lokoso, likolo a moyipi. So bona beso ba mbongo boki no sala te. Mbongo ba gagner ngona musala. Do bino bo libo la muyi kara bo créer mutu histoire et puis bazo ba futa bino ba mbongo. Bo ma boma. Et bana basi s'il vous plaît. Bana tant to zo bino na réseaux sociaux a des sorciers. Bozo ndimate. Ça c'est la sorcellerie. Bandeko, justice pour Louison. To boycotté chantage na forme tout. Baje yao nazana matière na yo. Benganga. Nazana mutakala na yo. Solo la. Bandeko na communauté photo boya biloko wana. Il faut batbaza la traduire na justice. Pour ba comprendre que vie basa na ma sécurité. Likambo yo, il faut to kenango likolo. Lettre Louison antiki ezali. En tout cas, famille à Louison, parce que bangonde ba kolon de quoi, biso toroyaka na sima. Bo luka avocat, bo me mamambo na justice. Ba toana bazalaka na ba poto, misupe bazalaka na ba mboko bino bozali, il faut ba samba. Ba preuve ezali, ba message ezali, ba conversation ezali, ba harcèlement ezali. Louison a tiki lettre, donc il y a des preuves. Franchement, quelle méchanceté, le cœur de l'homme. Mais tant de bazo lela, bako sa ba life bazo lela. Boko futa. Bible zolo ba tout ce qu'un homme aura sémé à Obuka. Patrick Amir a regardé sa vidéo tant bazala bien à Louison a posté na compte na et Sony ya roka mo ezaki boyo karapé Sony te. Tala. Bon, moi, nous nzamba qui est là. Il y a de ces sentiments là. Sony. Mawa. Et
et ya ba biloko oyo surtout likambo ya soni so bomoni moto azala so na soni te esika azala so moto normal te na modele oyo banda kofingela Louison awa na modele bino banda kobendanaka awa lelo oyo yo komi kozwa courage ya koposte bolandi Merville pendant que bato bazolela Louison asali sembla te Merville asali sembla te Merville asali sembla te boyoka makambo Merville alobi et a mentionné kombo à Patrick alobi Patrick yo ozoka ta soni te yo olela pourquoi parce que ena bande boyoka Merville yo Patrick yo ozolela Punga Merville na affaire punga na bimisa affaire ya deux fois Louison pona na TikTok yo Patrick webi nani elenga ngo obi kinga na enregistraka webi on a refulama lelo lele pourquoi et c'est loko Emilia oya pe ko défendre pour na ngote parce que yebi ki yo muto na yate bozoka Patrick a sali live lobi azolela Louison mais aza parmi associé na association na bango ya ba malfaiteur Mervin baby ke ya bombara na été et tia zolo bango aza l'aise elle s'en fout alors bika molimo ne pe mana kimia aza na tante abi Patrick li ozolela yo yebi donc réseau ya bandoki bobomisi mutu et bosa sembla kolela Patrick longola ba vidéo tie ya Louison na compte na yo longola to boy oza hypocrite posa mutu mabe enlève ça to lingité enlève kolela Louison mbote bandeo babolingo la famille kana cadre ya actualité les amis ndeko na biso Xavier le prophète Dieu m'a dit asengi bolimbisi toza bana nzambe teba kolimbisa asengi pardon alobi en tout cas boyoka ye moko bandeko babolingo boyoka nanu ye moko ndeko a prophétisé sur échec ya Léopard ou alobaki Dieu m'a dit Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, boyokaye. Shalom, peuple de Dieu, shalom, les Congolais, les Quinois. C'est encore moi, votre frère, Xavier Christ Mboulou. Je reviens par cette vidéo vous présenter mes excuses parce que hier, j'avais publié une vidéo dans laquelle j'ai prédisé, voilà, le match de la RDC contre la Jamaïque. Bon, c'était un rêve. Selon moi, je croyais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Bon, j'avais dit des choses que je n'avais pas maîtrisées. J'ai suivi le nom de Dieu, j'ai suivi le nom de l'Église, j'ai suivi le nom des hommes de Dieu, des prophètes. Je vous présente vraiment mes excuses. Naza congolais vraiment. À ta tombe la vidéo, naza émotionné. Donc naza stressé. Na pe soué na ngeza guerre de ça gagné. Pour naza congolais tout qui da coupe du monde kala yango. Pour tenir vraiment rigueur ma caspe. Olimbi sanga naza mona mboka na sengi pardon. Olimbi sanga zamba fambola bis. Shalom. Yeku to sengi ata pardon bandeko. Bible wito limbisa mbala tu samu. Hello now sega. Guys, I'm recording. Bandego yeku to sengi bolimbisi. Asengi ata pardon et reconnaît que aza mutu ezaki erreur. Botu na ngalili. Ta kongola ko bomiso la pression. Oyebi kena compte na ye. On a plus de 10 000 abonnés, mais bizarrement, vidéo est attrapée. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé tout. A effacé ma vidéo, nyonso. Na vidéo, oyo. A publié kike. Nzamba ebisi RDC kopola. Nini Léopard e kopola. A longoli tout. A tikika vidéo, a sengi bo limbisi. Na vidéo, moi, motivation, il a tout enlevé. Frère. Et chaque union c'est la révélation, ok? Aux chrétiens,
été à yo. Comme ça, lobby, oui, bah, comment faire les choses. Bandeko, ah frère, on a mis sauto lui, ça y est, l'erreur est humaine. Le fait qu'il quitte ça, il pardon, et là, ça qui est Anna Semence Nzambe. Et à moi, Nzambe, c'est juste que Adam Moutou, à Nzambe, à vous appelle à grâce, à vous appelle à Dowana, à vous appelle à appel, et comme ici Nzambe, c'est normal à faillir, et ça là. Donc, tout de considérer frère, tout continuer à soutenir à Moutou. Je crois que à apprendre à Teyami, si quoi yo, tu n'as pas ce qu'il t'as la voix, puisque vous avez Ezekiel, vous avez Ezekiel, non, franchement, il y a des courageux, vous allez me pour la vidéo, parce que, ça y est, moi, collage, vous allez me quand même, bolana ndroke siko tourna ye ole andi make akosa yibat bolanda soki boganya ki match lobby parce que l'ensemble là qui pour gagner match wana bibola maman na yo tu comprends bantu to baza en Angola on va que église nanga plus de 300 personnes ensemble là qui on fait amana qui échec alors qui to le mola yango parce que nanga na plus de 400 appels ensemble là qui tout ça qui conduite bato ba benga ki na Congo ba yebi et puis église nanga en Angola na Luanda to spirema qui to bembela qui to ba qui échec et longwa et puis échec et longwa. Alors vous avez un peu de respect. C'est grâce à ma prière que tout ça qui n'est pas le l'échec. Nous avons échoué à ça. L'échec. Alors ceux qui ont dit dans ma prière on a la salle qui était Italie. Mais prochain match vous connaissez là. Ceux qui ont dit dans ma prière on dit. Voilà maman d'ailleurs. Ceux qui vous gagnez qui m'a. Bande omoli bisanga okolokote okolokote oyo bato aboye tozo seka me bato boye ba bata kokanga Congo tellement na makambo sérieux l'état azorana yango prodige longa kuna go kontsite Avatar mwana mobali oyo ba bata kochana boloko et a passé Ezama alobi soto gagnaki eza yem to sale ba prière alongo la ki échec soto boko ndima ba prière on a prochainement to kolela bandeko a continuer au souhaiter malheur na habité pardon baton susu baga bato kolanda te Seigneur Jésus. Non, c'est pas possible, franchement. On va te kangé. On va te chana boloko ya kobeta fimbu nano et puis après ba chena boloko malheureusement mutamba mutoro samarambo ba kangele biso mutamba na biso Congo mboka pardon. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe na nga Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artaman tu m'as rendu intouchable Artaman tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomine la santu lisekwana yo tokomine balongi Zambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Zambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes peurs sont dans ces métamorphosés osimingo sangwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui bien-aimé alléluia ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth